doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Reclebois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, il y a Lelo Ezali, 5 minutes, Oyoboyebi, la version, il y a la musique. Donc Lelo Tokolobela, Masolo Oyo, il y a guerre, il y a Est. Parce que Natanga Kaer Moba commentaire. Mutumura komana peut-être soit azarama na mobile ou bien moi c'est sur edo so inani koma kame azabi afinga raté ya sala ba analyse na ina ndengini parce que biso na kati ya chaîne na biso ya YouTube to bloquer batute à moins que comme vraiment que comme ko finga banzoto ba mama ba mibali na ndenge moko mabe wanande vraiment to ko bloquer mais ngai na bloquer batute to za na liberté netka présent na biso liberté a mututu aloba tiyo moko encre na yo virtuel o ya stylo na yo ko sila o lembi ya on bomona ranga na tika kabatunyo surtout ba s'exprimer librement donc eza idolo ya président de la République na biso Fachi Béton. Natanga pe ba commentaire César Ngadi yozole kisaka R ya koloba makambu susu makambu ya guerre ce qui ya est Bunaganga présent ale ya yo donc pas ce makambu ezali ya mabe et comme représent na yo César Ngadi neti okondire présent wazaka ya ngai moko aza ya Congo te mais bato belé bazoko lobela kaka makambu ya guerre est makambu oyo ya honorable mwanga susu est ba misusu bazo fioto ba fongola tambanga bazo fongola te na zongeli makambo o po lelo tokosola makambo ya guerre et puis na lingi na epsana nubino pourquoi congolais azali siko kocha makambo nyo surtout ya guerre est na mutu ya Félix Antoine Tshisekedi mutu a memi guerre oyo ya est ndenge bandi Félix Antoine Tshisekedi mutu azoko bunda kutu pour guerre ici là parce que banda guerre et banda président Mokote oya leki na Congo a komisa Kagame a komisa Rwanda na niveau yo. Toko longola Mobutu parce que Mobutu tanga zaki tozaki na problème ya Rwanda te président zaki a Biarimana ba zalaki donc muta Mobutu tozaki na ba Rwanda bazaki déjà na mboka na biso ba kota banda kala mais tozaki na problème te problème a Rwanda eko banda tango Mouzé Kabila ye ba aider pour kota na pouvoir et puis tango donc soi-disant moi nané oyo Kanambe aye Masolo et Beba partia wana. Mais bino bozali koloba lelo bozali koloba bato tokoki koloba ke ba memela biso Masolo oya ba Rwandais ali Mouzé donc akufa na mwana naye bato penza ba banda guerre oyo ba kodisa penza Masolo oyo ya guerre oyo. Mais congolais batambola kawa aza kotambola bozo betele maboko bozo bakutu Kanambe donc soki kombo nini bobenga ke wane donc na yeba kutu te soki kombo nini wana bozo sepela azonga ba msusu bakenda tina niveau ke azonga bato boko bamba mabanga e bango wana mais yango na Kanambe na kasi soka vai na kingata na kingakati na yo bien bimi na balabala tanga azonga ndako ne amona ka peuple congolais ba zoba moko na niveau moko donc asaka na biso yanga na bi etango yaki na pouvoir monane congolais oyo ukutu bazata soki combien te donc mutu donc atandenge nini koki kozala mais Kanambe lelo penza mutu oyo aza congolais penza za na patriotisme akolo bateke Kanambe azonga akoko comparer même pas Kanambe na Félix Antoine Tshisekedi moi na papa Tshisekedi il faut jamais comparer l'incomparable mais bah comment ça la comparaison bah comment ça la comparaison bato bamona neti li seki Fachi tanga alobake atika Congo na maboko ya Nzambe bato bazomona ngo G bazomona ngo donc G or eza geste moko pas anodin eza loko moko anodin te donc alobake atika donc Congo na biso na maboko ya Nzambe eza geste eza anodin te
pour ceux qui pensent donc Masola Nzambe ezali na kati ya Félix Antoine Tshisekedi tchaka mabolongo na ese pour na Masola Nzambe mbelto betraba Masola musu Félix Antoine Tshisekedi azo risquer vie na ye ti lelo risquer vie na ye pour na Masola mboka ya est bino bokasa Kagame ndenge abandeki kozwa ba minenge na biso ndenge avanda ebandeki ko profiter na Rwanda ebandeki ko profiter na Rwanda te ba pays occidentaux ba pays o ya Amérique tout wana ba bandeki ko profiter na makambo wana bomona te dernièrement donc ba juif ba ye bato ba bando sala ba contrat donc na Kagame ba monique non et comme na suka ba komi ko ya ko coopérer na biso directement donc Kagame bazana coltante comment ba koza la premier pays au producteur à coltan donc bino bozo monango li seki makambo oyo tala libande zakatite libande zakatite Félix Antoine Tshisekedi azo bunda bino bozo ba libanda do bozana katite boyebi eloko ni Félix Antoine Tshisekedi ayoka katena kati fati lelo bokomi koloba bato mususu bakomi koloba Félix Antoine Tshisekedi ateki donc Boudaganga ateki kota est mais ngana tala o menga na comprendre ba congolais Félix Antoine Tshisekedi yo zolo bakuto za président de la République to za libanda Félix Antoine Tshisekedi azaneti yo na ngai azali congolais de souche sikoyo Félix Antoine Tshisekedi ateka mboka na Congo atika na mboka ni quand même bando teka pasa zaki ateke kolomoko na biso te siko bino boka Félix Antoine Tshisekedi ateki mboka ateka mboka akotika na mboka nini mais tozana sérieux tozana sérieux akoteka siko mboka ngo poye azwa mboka mususu azolango wa donc bato bakoma koloba makambo ya guerre oyo on dirait donc Félix Antoine Tshisekedi mutu aya na guerre oyo ye mutu azo bunda poto silisa guerre oyo azozwa ba risque ke ba bareye mais bokondima te bino bozoka ça peut-être un Fayulu soka zoki pouvoir Fayulu soka zalaki na tête à pays wana Fayulu ngoko comme makambo arrêtez vous rigolez ou quoi Fatia azoko bunda mwana mobali azoko bunda botala niveau a comme ça Kagame président mokota comme ça Kagame na niveau wana mais so inga nazolo belango te ba élément nouveau ezate bolingi na la guerre ngona lo bandeki parce que toujours bunda Félix Antoine Tshisekedi de toujours ça donc bilo bokasi guerre ngo ekosi la kaka le jour au lendemain par bâton magique esili donc na lo bandeki élément nouveau ezate o ka ngai lelo na loyi parce que batebel ba okatsa ke nazoko koloba ngoto benini na loyi parce que epesi ngai mawa na pasi na motema na mona vraiment que non bato bazolo baba makambo moko boy ezata na nzela te ezata na tina moko te Félix Antoine Tshisekedi ateki donc bino bokatsa Félix Antoine Tshisekedi ateka est ngona prima ngondo ateka ngo donc yesu ateka est pas tika nani mais arrêtez quand même botika bilobela botika bilo Félix Antoine Tshisekedi azo risquer ba barre yeti lelo balukaka ba barre mwana batu bozila dosso ya mwanga chuchuana boko yoka ba révélation oyo eza na kati bino bozomona ngoneti seki ezali sekite donc nzambe mutatinda mwanga chuchuana abanda kan masolo oyo azosala ndenge nika siko ba ko découvrir bino bozo kangoli seki bino boko kaka ba révélation ndeko na biso oyo na alobi na kati émission pour comprendre que ezali masolo ya kosakana te bino moko bolanda. Les instances judiciaires après perquisition ont saisi des armes. Est-ce que toutes ces armes, c'est Mouyej qui a autorisé? Ça, c'est ce qu'il n'a pas dit. Et si cette arme est autorisée par Mouyej, on vérifie les allégations, c'est possible. Ah, ok, ton arme est légale. Bongo, oi. Et ici, on analyse les pièces Yandako à Gombe. Soulignons. Biloko ya société MB. Bakotina Nuteo. J'étais avec coordonnateur Gustave. Ngai Naye. Nous saluons cette équipe. Ma vidéo à l'appui, s'il vous en a parlé, moi j'aborde ça un peu dans les détails. Il y a 4, il y a concession à SMB. Mon frère, il y a un aéroport au sein de la concession SMB dont l'avion descend à tout moment. Na 4 sociétés à Mangachuchu avion qui tac. Même concession Camille les aéroports. Il y a Miba les aéroports. Il y a Mangachuchu c'est un aéroport. L'aéroport Nakati est géré et contrôlé par l'aviation civile. Et la gestion de cet aéroport est privée. Aucun inspecteur ni division provinciale Yami n'était à Kazolo Nakati à SMB. Mangachuchu travaille. Chaque fin du mois, il verse
100 000 $ pour le service de sécurité de la province, la police, l'auditorat, les magistrats, tous ceux qui vivent dans le Nord Kivu étaient en train de fermer les yeux puisque bouffent dans l'assiette de Mwanga Chuchu. J'ajoute, Mounia Miri Masoki Mounianani, le notable Hutu qui a été abattu il y a 2 jours à Goma, vous avez suivi l'information. Cet homme était aussi un opérateur minier, mais un notable Hutu dans le Massif. Il est proche de l'honorable Ndaïchimie, qui est notre Hutu, mais qui siège au Parlement congolais ici. A été abattu puisque les hommes de Mwanga Chuchu qui opèrent activement à Goma ont accusé celui-là d'avoir été de mèche pour révéler les opérations de Mwanga Chuchu dans les services de sécurité. Et il était préconisé témoin pour le dossier Mwanga Chuchu dans les dossiers qui lui concernent. Et ces services l'ont éliminé à partir de là. À bout portant. La mort de ce monsieur, c'est Mwanga Chuchu encore qui a commandité à partir de Makala. Nous tous qui parlons de Mwanga Chuchu, tous les jours les gens appellent. Tu viens votre vie, on nous garde. Depuis que Mwanga Chuchu a commencé à tuer, il a fini toute la population congolaise. Et cette fois-ci, la justice ne doit pas nous lâcher cette là. Et Merci. Si la justice le lâche, eh bien, je prie beaucoup que la maladie l'emporte en prison. Voilà, Asser Edouard Mwanga Chuchu, on connaît désormais le premier partenaire du député et vrai propriétaire de la concession du coltan que Mwanga Chuchu avait détourné. Il s'agit d'un sujet américain d'origine juive, Robert Sussman. C'est de lui qu'il s'agit. Invite le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de s'impliquer pour que soit rétabli dans ses droits. Il a été présenté à la presse ce jeudi par le président du Conseil national des apôtres du Congo, Patrick Wanzambi. C'était lors d'un point de presse tenu à Kinsuka Beach. Ambroise Bamba et Alain Bolikango étaient présents. Le voici, ici à la gauche, de l'apôtre Patrick Wanzambi, président du Conseil national des apôtres du Congo. Robert Sussman dit avoir été escroqué par Edouard Mwanga Chuchu en lui arrachant la concession au coltan du Nord Kivu. L'amitié entre Robert Sussman et Edouard Mwanga Chuchu remonte à 1998 aux États-Unis d'Amérique, où Mwanga Chuchu était réfugié alors que Sussman travaillait en RDC comme humanitaire. À l'idée d'un partenariat pour l'exploitation du coltan, Robert Sussman avait mordu à l'hameçon en disposant des moyens financiers conséquents. Puis, la société MHS a été créée, S signifiant Sussman. Mais quand les années passèrent, Mwanga Chuchu avait demandé à son partenaire de ne pas trop s'afficher du fait qu'il est expatrié, ce qui fut fait. Mais c'est là que Mwanga Chuchu avait trafiqué les documents de la société et changé des noms de l'entreprise en MHI. Lésé par cette escroquerie, Robert Sussman avait saisi la justice américaine où il avait gagné le procès pour être rétabli dans ce droit. En RDC, ce n'est qu'après que le tribunal de commerce va autoriser que les décisions judiciaires américaines soient appliquées en RDC. Mais depuis, rien n'a été fait. L'injustice sociale crée beaucoup de problèmes dans une société. Si aujourd'hui, M. Sussman récupère sa concession, par exemple, vous pensez que ça sera encore pour utiliser pour les groupes armés là-bas? Non. On aura quelque part résolu une partie du problème que connaît notre pays. Là, on a la possibilité de surveiller les choses. Là, ça ne sera plus qu'on verra une armée étrangère qui vient sécuriser une concession prétendant que c'est sa concession. Donc, c'est la méthode simple. Restituer ce qui appartient à M. Sussman, qui est étranger. L'État aura les yeux sur lui. Et là, ça peut aider maintenant. Ça va contribuer au développement de notre pays dans le bien. Avant l'arrestation de Mwanga Chuchu pour des questions sécuritaires, le président de l'Assemblée nationale avait été saisi. Christophe Mbosso avait même reçu l'Américain Robert Sussman en lui proposant un arrangement à l'amiable. Mais rien n'a été fait. Aujourd'hui, Robert Sussman invite le chef de l'État à s'impliquer dans ce dossier pour qu'il soit rétabli dans ce droit.
Bino boy tolanda. Donc parce que bozo mona omoni Félix Antoine Tshisekedi na psaka bino pouvoir na ezaka ya peuple te. Eza nzambe, aza na mission divine. Nzambe apese mission pour libérer mboko na biso a ko permettre ya akenango tina suka. Yango bokomona deuxième mandat ozango pepele bokomona masolo o nyoso tu bato balobaka et ko koma er moko moyen bobo ezate parce que aza na mission ba mwanga tsuso bozoka. Bozoka donc azati na piste d'atterrissage ya ba masolo et puis boyoka déjà na l'époque wana ya canalaire ya kanambe boyoka susu oyo caméra loba azoloba wana kutu kombo yebalite azosa déjà illusion na mwana tsusu boyoka oyo caméra lobaki. Est-ce que le 23 mars 2009 le M23 existait? C'est le CNDP qui avait signé la pour nous ou non? Donc s'il y avait évaluation à faire, ça devait être entre le CNDP signataire d'un côté et le gouvernement de l'autre côté. Par quelle magie nous sommes arrivés à l'évaluation de l'accord? Le gouvernement avec sa délégation, dans laquelle on trouve le président du CNDP, s'il vous plaît, le sénateur Mwanga Tchouchou, lui dit qu'il n'y a pas de problème. Lui, le signataire de l'accord du 23 mars. Il est membre de la majorité. Le CNDP est toujours membre de la majorité jusqu'à ce jour et les députés du CNDP ont été validés pendant la guerre. Bilomo Boitolanda, batu oyo ba mema ba guerre oyo ba comme ça ba Rwanda ba infiltra biso tina mikuwa. Donc soki bomoni na balabala ale bozali ko betele maboko bozali ko pese raïs donc zonga la po donc kanambe penza soki avandi na ndako ne amona biso ba zoba moko donc ya kosakana te. Mais comment beaucoup ko se comporter congolais ba loka biso penza congolais penza ba loka biso. Donc ils a passé bino moko bozo mona lelo batu donc moninga so na cette émission na epsa bino na rolobela makambu ya guerre na lobalongo donc tout le temps parce que Félix Antoine Tshisekedi azo bunda mwana mobali azo bunda bino bokanse penza Kagame akoma na niveau oyo akomi ils a jeté Kagame loba masola guerre oyo ils a pona survie ya Rwanda. Donc niveau au Kagame akomi oyo nana koma yango te muto akomi si yango Félix Antoine Tshisekedi. Mais bino bozo kansango di seki bino boyebi eloko ni Félix Antoine Tshisekedi azomona biso tozomona te bino bomona ngone ti seki ezali seki te o comme ça Kagame na niveau oyo donc ba américain ba français communauté tout international o ba ndo profiter na simanaye ba koma siko ba komi ko ya pamba na kini ba komi so ata mwanga susu ndenge ba kangie eza ba dossier ko sakana te boko yoka donc na kati ya procès na makamni ne ko bima donc parce que bino bozo mona on dirait donc guerre ngo Félix Antoine Tshisekedi mutu amema guerre est OK moi na mobala ba tout temps ba guerre bandaki même pas go to boule que ye aza na pouvoir aye ko kuta ngo siko ndenga za mwana mboka azali ko sala nyoso to asisango mais quand même pourquoi ba loki biso bien nini to marqué pause publicitaire ba partenaire na biso Kodia Simo Sepela TV Wami Business Kitenge appartement salon de coiffure na biso Elbito coiffure na Saint-Denis. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodia Simo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodia Simo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodia Simo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre.
Attention, attention. Kodiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, qui t'apparte, pichu qui t'engue. Tu as opé sa appartement à Gachapoto. Solution monani. Aux en posa ya salle à concert, salle ya mariage, pichu qui t'engue appartement. Au salle à location à restaurant, au benga qui t'apparte, pichu qui t'engue appartement. Aux en posa ya événement, au défilé de mode, au ba maman baroya réunion, au sokinini. Pichu Kitenge appartement qui t'apparte. Aux en a besoin de louer terrain. Oh, n'a pas de tabanangai, na nenga poto, zone industrielle. Qui t'apparte, Pichu Kitenge appartement. Au lingi au fungola, oh, babiro. Qui t'apparte, Pichu Kitenge appartement. Numéro à téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na qui t'apparte, Pichu Kitenge appartement. Au lieu que ça la achat et lupangu na poto ozana Kisasa ozana Ngola Pichu Kitenge ba Kitenge ba ebele me wana qui t'apparte. Check. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka.
Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu auto zalaka nango na kati ya ndaku Sepela TV botala ngo ezaka mukie eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolti yango na poche et na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici ka zo kende donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais ka mutaye bien. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est Sepela TV ça ya banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai donc ezali ya étranger te ezali ya banamboka avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavubu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec expédition là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. De retour sur le plateau, merci, vous êtes sur Clébois Original, 5 minutes avec César Ngadi. Bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires. Donc, merci, na fidélité, na bino. Donc, je ne cesserai jamais de vous remercier pour la dite fidélité. Bino Mokobo Yokaki, Oyo caméra lobby déjà n'époque wana. Azotan a déjà combat mwanga sous wana bisokutu donc boule koute zate. Donc, vous comprendre. Mais bino, vous comme ça. Guerre, Félix a été mabélé en bokanae, yaba koko nae pour atika na mabélé ni. Mais botika bilobela. Tolo bela guerre de Félix a zo bunda kuna. Bomoni donc masolo bomona on utilise qui tozalaki na droit ya kosomba ba arme te embargo na ba arme bazo pesa ba arme pas ba rwandais ba pesa ba subvention. Pour na armée na bango biso to so ba armete ba longo la bino bokanse za pampa eza pression diplomatique ya Félix Antoine Tshisekedi ba longo to ba nesiko ko somba ba minduki bino bomo na ngoli seki bolo ba ke Félix Antoine Tshisekedi azote kamboka arote kamboka potika na mboka ni mais arrêtons s'il vous plaît
Donc yango na lelo penza na linga ki vraiment na beta c'était na makambo parce que bozomo na netili seki mwanga tsusu na banda masolo bandaka akoi na maboko ya bambila ba découvrir makambo wana bozomo na je bozila ba révélation e ko biba azaye mokote bozomo na batu musu ba soit disant opposant est-ce que bazolo ba makambo mwanga tsusu bazolo belate kaka guerre est-ce que donc tolo ba failu matata mponyo Katumbi Mukwege. Et pour ne citer que c'est là, est-ce que Bazolo Bela Makambo ya Mwangatus Bazolo bate parce que Baza gêné, Bamsou pe Baza na kacha masolo wana. Mais bino kaka, Félix Antoine Tshisekedi, ateki mboka. Oh Félix Antoine Tshisekedi azo sala pona mboka na ye o azo sala. Azo risquer ba barre yeti lelo pona este wana. Bino Bazolo Bela. Mais non, Totika Biloko, Ateta Sobomoni, Kanamba Zola, Raïs, Zonga, mais n'importe quoi, naïe pensa, à mon rabiso, Zoba na badong, Zoba na niveau moro pepe mona, Zoba boto monate. Donc, y'en a lelo, n'engue vraiment na bêta, c'était Bino Bamsus Bolo, Bino Kasso, faillu bipolaire, ou à 100%, sur Azali, la place, Yémoné, Azana, confusion à Moutouna, Angosa et Loko. Impunité sur les éventuels crimes économiques commis sous l'ère précédente? Pas nécessairement. Les crimes, je vous ai dit, s'il y a des instances spécialisées qui relèvent cela, on s'y penchera, mais je n'ai pas à fouiner. C'est ça que je veux dire. Moi, je ne ferai pas ce travail d'aller fouiner dans le passé. J'ai trop de travail qui m'attend. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur... La réponse, c'est que la justice doit faire son travail, laisser la justice, et je ne veux pas entraver le travail de la justice. Là, vous venez de dire la même chose que Félix Tshisekedi. Au moins, sur ce point-là, vous êtes d'accord, hein? S'il vous plaît. Et on n'a pas dit la même chose. Élection, oui, mais sans machine à voter. Mais, élection, il faut salement toko tika te élection salema soki batie machine à voter wana toko tika yango te elingo loboke nous ne boycottons pas toko boycotter ba élection te mais toko kende na ba élection te toko tika pete nanga asalisa ba élection na mboka wana avec machine à voter, c'est deux choses différentes. Donc na banza boyinga malamu botika malamu nzambe abate la bino tout ça na chance Nzamba lingi Congo. Toza na chance que Nzamba lingi Congo. Donc ceux qui tozo le belango mingite et puis to yebi tozo zila que mama sulota ngozo pesa mapenza ke bona we pibo eba ke guerre wana avec Félix Antoine Tshisekedi toko gagner yango. Toko gagner ka yango et puis yeba ke soki Félix Antoine Tshisekedi na deuxième mandat ne Félix Antoine Tshisekedi a tiki guerre wana soki Félix Antoine Tshisekedi a sisi guerre wana te boye ba ke guerre wana aussi la soute. Parce que Mouta aussi sango ezali Félix Antoine Tshisekedi. Kaga menen ba komisa ina niveau anate. Botika buyo Félix ateki pour bino koma penza boko oser na munoko na bino. Bo binza penza ke Félix ateki pour bo siko ateka mboka akotika la na mboka nini. Na mboka nini akotika na parce que za na mboka ka moko. Mais arrêtons s'il vous plaît, arrêtons. Félix n'a rien à voir na guerre OAS aiko kuta yango siko azoluka kutu solution asilisa yango mais bino bozoko lubaba n'importe quoi bilobela moko ezangatina vraiment eza mawana pasi na motema vraiment na koyoka ba yango lelo vraiment na talaka ba commentaire mais ba tumuso parce que na bino non na kotika te leo penje fona ça yango émission penza il y a la musique à expliquer bato parce que vraiment il faut arrêter. Il faut arrêter. Félix Antoine Tshisekedi aeko kuta guerre wana yemuta banda ngote c'est normal as président de la République azali ko luka ba solution c'est pas facile guerre wana est eza facilité parce que ba traître bazali na kati bato donc ba opesa mitindo donc armée zala qui est infiltré na bato a Kanambe donc bozo pesa mitindo ba osa ndeng mususu malembe guerre wana ko sila avec Félix Antoine Tshisekedi bo tika ko ba bilobela parce que Félix Antoine Tshisekedi a teki mabele mokote pe azana intention ko teka ngote Félix Antoine Tshisekedi muto abanda ki guerre wana te ye muto memi ngote donc bato ba yemi makamba ba guerre wana ba memi la ba Rwanda zali musique Kabila na Kanambe mutu ayesa masolo na kata tango mona yebo zali ko seka ba zoba ya na ba mboka na biso ba pauvreté tu bazala souté donc mutu to akoma kaka mbongo pesier akoboma muninga ne Congolais ça n'importe quoi ba pauvreté tu bazala souté na
Kisasa wana na Congo na biswala. Donc yangona lelo vraiment il fallait na beta c'était na émission ya lelo vraiment na expliquer bato parce que bato ndenge na baraka ke bato mais comme ça amnésique na makasi babosa na facilement. Donc comme on dirait donc li babé bazo simsa Félix Antoine Tshisekedi yombo on dirait yem ta même guerre on a OK avec okuta guerre azolu quoi solution donc kutu faut pas donc bako liaye mais moi na papa Tshisekedi donc azawana nzambe mutazali na ye bako sala ye le côté à kokende na mission na ye ti nasuka. Donc tokomi nasuka émission na biso ya lelo ndenge na ebisa binoka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. So na komika nasuka bobi base ya ngonde makambo base ya ngomu tesala 5 minutes ezala parce que 5 minutes eza émission moko neti pas comme les autres na lo barangai moko na zan invité te tant on a zolo belabino ceux qui bozola ndanga ebele c'est que masolo ezali malamu. Donc sikoyo to bandara toujours na ba remerciement na biso na honorable Jean Moutala merci na nyo surtout sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati à Londres tozali ko pesa José Kano ki kakamene maître Ouera Mukuna maître Rajamoule merci na nyo surtout bo sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Maria c'est la beauté naturelle Maria la beauté naturelle na kati à Londres merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Jano Matundu na mwasi na ye vraiment merci na ba partage na nyo surtout bo sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Beloti Mavungu vrai chéri na kati Espagne Beloti Mavungu merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Kati Suède tozali ko pesa mbote na Thérèse Kamani fidèle de fidèle il y a 5 minutes depuis Degokao. Thérèse Kamani merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toujours na Suède tozali ko pesa Igwe chef béton armé merci na ba commentaire nao pe na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na Belgique tozali ko pesa Poutou de Yalo la merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Dekos Mukoko merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Serge Palmi merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Fifi Filofar y en a Paris l'homme à la Mercedes très propre merci Nanyo surtout au rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Jean-Marie Chibangu merci Nanyo surtout au rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toke siko na kati Norvège pour na ça Hubert Kizela les Norvégiens merci Nanyo surtout au rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tozonga na kati Paris pour na ça Gauthier Pinda petit frère propre Gauthier Pinda merci Nanyo surtout au rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toke siko na kati Espagne pour na ça l'Engilois Jean-Claude il va se reconnaître Jean-Claude l'Engilois na kati Espagne merci Nanyo surtout au rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tikali toujours na kati Espagne pour na ça masalangai Kaïs Zaba maître des Zaba Kaïs merci Nanyo surtout au rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Zongi na kati Belgique pour na ça na Anvers Juvenal Nalutete merci Nanyo surtout au rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toke na kati Suisse pour na ça Zoro Mabiala Mpangia Moun Zoro Mabiala merci Nanyo surtout au rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toke les États-Unis d'Amérique pour na ça Njaouma Zimbala merci Nanyo surtout au rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Totikali toujours na kati États-Unis d'Amérique pour na ça Alain Yeye triple brassard Alain Yeye Massa ya Doudou Swami Doudoulé donc Alain Yeye merci na nyo surtout au rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Doudou Swami Doudoulé petit frère propre na kati ya Panama merci na nyo surtout au rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei sikoyo na kati ya Belgique lisusu na Bruxelles pour na ça Paulin Chimbalanga Polecha merci Nanyo surtout au rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Boyebi tosuki ça toujours na dokotolo na biso Jean-Paul Jamba Kaoudi merci Nanyo surtout au rapport na 5 minutes avec César Ngadi. C'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sonate, Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambunchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante.
Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Au salaire au yo, aux amants à Maïnanga, c'est vrai, au Tangana yo, du vent. Clébo!